site nini? Oyo site nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon. Glace misi la sexy. Bato balobaki mingi pona glace. Studio NC. Bato bafingaki mingi pona glace la sexy. So kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Eriche Scramé ya komone la sexy. Bien à ma César Magic Claire. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi, nos cibles sponsors à Makassi. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko Serge Kabamou. Attaquez, chérie, Yari. Ide, Kongolegi. Balisa mwana Bokatimbile. Kongole Mabosaka. Balisa mwana Bokatimbile. Johnny Pelé Pastoral. Bakatambile. Kongole Mabosaka. Mayebo. Lasso. Boye playe baba mabasa. Fonchi Dolo. Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura. Kazadi. Kongoma. Elengima. Dania Smith. Elengima. Teresa Bilenga. Elengima. Grâce Misi la sexy. Elengima. Kongo chérie. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Mamae, car l'heure est déjà venue où Dieu cherche le vrai adorateur qui adoreront en esprit et en vérité. Ah maman, bien-aimés dans les seigneurs, vous avez longtemps entendu la sortie officielle de votre album, de notre album des 0 à Héros. Maintenant, le ciel est grandement ouvert pour vous offrir sa bénédiction qui est ce nouvel album qui contient 6 titres que vous allez beaucoup aimer avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwala, humble servante de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez que nous avons comme chanson l'échec n'est pas la fin. Tuka Ezali Soukate, Likamo et Soukisayo, Ezali Soukate, la chanson inspirée du ciel. Signe de référence. Oza Elemo, Toza Bilemo, Bozali Bilemo Kati na Nkolo Yesu Masia. Bonga Pelokole, Bonga Ekomi, Tango Ekomi Ebelemi na porte na yo, Jésus veut te visiter. Yesu de Nzambe, la chanson Yesu de Nzambe, avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwala. Yesu atikali na kaka bisika fandi aza kokota na ngwende na ye. Jésus mon amour, la chanson Jésus mon amour, c'est pour vous bien-aimés dans le Seigneur. Molingonayo Yesu Masia. Et enfin, l'abondance du cœur. C'est pour très bientôt votre album des 0 à Héros avec la princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la sœur Tiffany Mokwala. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est déjà en ligne votre album de 0 à Héros. Pour tout contact, veuillez appeler le 0033 64 67 87 037. Vous serez servi de cet album. Que Dieu vous bénisse car le ciel est grandement ouvert. Voilà, bonjour à vous tous qui nous suivez, nos chers internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le pays, à travers le monde, aimables fidèles internautes du site 3W. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous présenter cette émission Jardin des Stars. Une émission qui vous ressemble, une émission socio-culturelle et artistique. Une émission qui ne cesse pas toujours à vous donner l'information précise et fraîche sur vos artistes musiciens, sur vos artistes comédiens, tant d'autres. Voilà. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons devoir recevoir les jeunes artistes et comédiens qui vont défouler sur ces plateaux des Congolengui. Donc, Tozana Bango déjà ensemble, beaucoup découvrir Bango. J'aimerais d'abord dire un grand merci à vous, nos partenaires qui nous soutiennent 565. Là, je vois directement au tout-puissant
moi Mirajabu depuis Kenya, balobi Nzambe à Nairobi, ainsi que bandeko tout wana bazan à Paris, ba staff tout autant ba kombo na bino. Et je me permets comme ça de vous dire un grand merci pour votre fidélité et pour votre confiance énorme que vous nous avez donnée dans cette émission Jardin des Stars et pourquoi pas sur 3W Congo Elengi. Avant que je puisse prendre nos invités, je m'aimerais assez que dire à Trésor Melenga de nous balancer cet élément et on se retrouve. Play. Alors nous sommes AG Normand Export, nous expédions des véhicules pour l'Afrique, des colis, des conteneurs et nous vendons des véhicules pour l'export. Bis DG Normandie Export. Olingi, voiture n'est de l'Afrique et des ponts canailles. Mituka ezokoma na Afrique nyonso ezala ba carton nyonso na ba conteneur talaka na minito yo eza grand mango 02 32 24 29 43. C'est quoi l'adresse email? ag.normandexport@gmail.com. Donc c'est cette rue de la Chapelle, Peltmar, 27 400 Ouetteville. C'est auprès de Évreux. C'est auprès d'Évreux, oui, voilà. Oya bandeko to sali yango ya biso moko bala mboka eza ya biso moko. indi toza na kati ya bureau ya Congo Elengi masolo eza ndeni vedi toza na biso ba sponsor toza sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo Elengi qui est derrière Congo Elengi qui est derrière grâce mbizi c'est ce monde masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajabu moi mi caps donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la mokina masolo ngo ba Kenya pe ba e mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo kasi mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous en avez besoin kumba kara danger agence assure Moi mi caps balobi Jaguar ezalié ezalié auditete ezalié hélicoptère ezali avion ezali Babem VP ezali range ezali ndaki okutangola na moi mi caps. Voilà, de retour. Merci à Trésor Melenga Tracy Pro. Merci à Michael Badjinde de Tolobara, toujours caméraman à Bogar Bogos. Voilà, tous en abandiko baza awa. Nalina rappelé nous juste bateau to fandi si bango awa baza artiste et comédien au basale la rabino ba gag na site ya Congo Elengi au baseki sabino vous avez la bakanda mais vous seka mais bango moroye to zui ya mi bango tant soit pe ba solo là. Toi bandenge nini évolution zoli kana kati ya groupe to benga en groupe je ne sais pas jusqu'à présent. Voilà, na banda awa na loboko na nga gauche. Bonjour. Bonjour papa. Boni. Kitokos. D'abord bon apporte déjà ba monio. Ma présentation et puis rolo banini na bande ko bata la biso en scène ce moment. Ouais, merci vraiment pas na yo Mike Lokam. Il est vraiment le grand réalisateur. Nga na ba oba ibinga kombo na nga propre eza Achar Kwezi Lungungu. Naza artiste et comédien, il y a groupe ya Fiston Sai Sai. Et puis Aweza Congo Art, eza groupe otosangana bande konde tozo sala. Mingi na kombo scène babenga ngande papa Nkema ndeza ngai. Nde yango tofandi liboso bitando na bino pona kosolola na bino lelo. Voilà, si je comprends bien, bosala lisanga na bino o bobengi Congo Art. O bosala bagag au total la rabino. Alors, entre temps, tu ne travailles pas Fiston Sai Sai? Oui, il n'a travaillé pas Fiston. Est-ce que Fiston Sai Sai est au courant ou bien à Rosepelan, on se une nouvelle ou quelque part où vous travaillez ensemble là-bas?
Oui, ayebi ezaka groupe Alboso te na Congo art. Na betaka na vie na Fioti Ngoma, mbala Madombunga na groupe na Munduki et puis na betaka na vie na Mbalo Sombo ya Freddy, mbala ya Meje, Papi Kader père mon pe na betaka pa na yawa. Atutanga eloko wa utanga tutangi eloko wa utanga te batanga ngote. Voilà. Ba bitoto makemba tutanga là-bas. Voilà. Ya mwana nazana ba groupe et puis na betaka vraiment to solo ya kitoko. OK. Évolution na kati ya Congo art ezoleka comment jusqu'à présent? Jusqu'à présent na bagago esito sali on rappelle biso ba titre hein? Ouais ba titre mutaza plus mieux placé à Kotanga héritier azana yenda opesa mais pour le moment vraiment zo kende nango un peu moins bien quoi. Pourquoi un peu? Bon na auto zo sala batu bazo mona mais encouragement nango tozo zwa ngote tozo sala encouragement que za muta benga amone loko bo sali bo aiza kitoko aiza mabe ke bo sala ta bo po boko matandenge baninga basali mais remerciement na tozo mona ngo vraiment te yango ezo kende moi bien netikaka. Voilà, s'il faut parler sur le plan ya revenu donc jusqu'à présent bo sala babilo na bino to lo baké revenu nani été mais c'est dit à quoi? C'est que ça bo sala les a bien té so yango na ndefo batu nde ba benga te. Pour critique peut ça la bien pas bateau. Tant que ça les locaux pour bateau balanda. Mutu sera sepelita benga moné logo bo ça les a mabe. Bo luka bo changer. Ndeke la bien. Mais tant mutu a benga biso te po alo bana biso ba critique na biso. Toye ba ndenge ni logo to ça les a mabe que to eza malam. Yango no moné logo to bi eza moi bien. Yango. Yo na lisango zanani? Bon, nga na kati ya groupe awa naza comme t'as tenu pourquoi? Non, t'as tenu pourquoi? Naza comme coordonnateur. On comprend, naza coordonnateur ce qui filme zo salama na ba comme metteur en scène. Nga ndi mutu naza likolo wana. Non, pas qui metteur en scène na kati ya move zanani. Te na kati ya mouvement awa toba toza ba fondateur. Ni président mais tous ba fondateur tous ba fondateur vous prononcez que ça cordon voilà let Mike Lokambazar toujours cordon na kati ya Congo lingi to prononcer rango tous ana ba site mususu tous ala ka ba cordon ba lobi abota marango quoi. Voilà, merci na Alain Django le roi de Chicago azota la biso demain déjà donc tous ala na day ya maman. Et puis tu reconnais toujours na lita. Voilà. Vraiment les Django. Vraiment to boaka to loba pe benga pété. Mais to zapé na matanga po mona ke bolingo na biso pa na. Mais Kondo vraiment Congo art. Mes condoléances na Alain Django. Congo art souhaite vraiment mes condoléances quoi. Voilà, merci na Congo art, merci na Mexico. Motema ya Gobelisha. La première dame de Lausanne, voilà. Donc merci aussi à Bandeko tout bazo soutenir biso Zola de la Cruz depuis Suisse les réels Mokonzi. Ça se passe toujours comme ça. Merci au PDG Gilles Massoua Balobi Lamborghini. Il est déjà pour Igo de la Forêt. Biso to kendeka pour te filmer, pour te diffuser informations à l'endebou. Voilà. À ma droite tozana ndeko mususu awa Papa Boni. Ouais, très bien. Comme l'archevêque de Bandale. Voilà, Boni. Très bien. D'abord, on va apporter un message. Ouais, mingi on va former ça pour ban apporter boyebi aux artistes na bino héritier ibula o asala ke OCP là boza ba Marie-Jeanne Bololé boza ba Kinshasa mo rotika moi cité donc muta sala bo CP là pour bo seka mingi jeune akata kama forme ye vraiment. Ah, toto mona ya munene wana. Voilà, ye vraiment héritier ibula na bungeo. Bunyinga bon talaka kati na utena nga bandundu bana poto fana ya kuna mena uteka bandundu Mike Lokamba pona vimisa so matama pona sepesa so bana poto na bige bon kuka sepeto na bina uteka bandundu ya ngona ndi. Voilà, photo balobi qui est revenu exalté jusqu'à présent na vu que ba titre na bino ba pièce na bino bo sala wana ils ont frappé si ba vie ils ont mataka c'est ko mata ba bazota la bino bazo sepela ba commentaire ya bien. Alors pourquoi jusqu'à présent revenir au côté bengate c'est dit à quoi?
Là vraiment. Ou soit bazo benga mutu mazo lia kambonga groupe A on a habité. Donc au moni aux Arabiens ezaki er morone masolongo etambola to et puis ba sala bon na ba net ba revenir pe yaka mais biso to esika na kati ya Congo elengi maintenant na minso na rolo bato esu sika te poto komi da batakala poto beti 4 plans et puis 4 plans on a habité archevêque ils accordé na kati ya Congo elengi bondima biso na ba Tracy Pro la même magique bondima biso na ba mika bondima biso bi non master bochaka ba plan tozo cha ba plan. Bon, on sait jamais, même grâce à Mbise Place Azali, l'initiatrice, il y a Congo, il y a Pesio Bambote. Na habité Moussala au Bisso, Congo Art, tout ça là. Quand on a habité ça, ma bé, tout ça bien. Parce que sur ton côté, na YouTube, on vérifie au moins 2 millions de vies. Un mot, 3 millions, au bout de l'eau, l'élo, pour la mouki na tongo, 7 000. Attends, on a quoi, t'as rappelé mon émission, 6 000, au tali, bobo, on a bon presque un jour mort, mais au tali, 2 000 vies, na 7 000 sous. Pour la vitesse à Congo, il n'y a pas de Congo, il y a mystique et danger. Donc, il y a des poto na musato sala, ba numéro na biso zarawana. Soro beninga, to solo la bien, numéro na ngeza la rawana ya papa qui meza la rawana, soro beni ozo biso to solo la bien, ba suggestion na bino, ba proposition na bino na lobango trop. Et ça la biso bien. Mais tout le monde a retour exact. Nasi, moi absence c'est ça mi a mingi to tourner parce que ma coquille zati. Ma coquille vraiment zati. Moi Rajab na boire kayo, moi Rajab na boire kayo les tout puissants. Hein? Na boire kakayo, moi Rajab les tout puissants. So rotal ba plan tout ça là comme on ezali. Bana ba beti parce que 1 mois et demi to tourner té. À l'Edjan le roi de Chicago, malgré matanga, mais yo sali ça ba total à mukoloté. Hein? À l'Edjan le roi de Chicago. Talara bana ba ole to beti 1 mois et demi to tourner té. Pour ani ma coquille zati. Voilà. Makoki ezate na lingi juste tokene na régie bati la biso abi lobaloba mbanga passe eza bande comme so ba la biso bazo occasion ta la biso kara lelo ba ibi lo koni ndine bosala yité. Voilà, ensemble avec la régie Michael Bajinde tozwa élément na bango et côté sa biso ce qu'on a grandeur ya masolo pour te comprendre et lo koni bango basana ngo. Moi je vous promets que so botala yango bozala décider. Parce que baza bat oyo là où total la rabango bato sana kanda atoli ngoko beta maman c'est calmé quand même. Voilà, play pas de London kamada président nganga ngajos moi na problème moto nini pas faire avec que ça la désordre té même si bible jolo bango bible le bin Exode 14 libela maman ekipa kitoko to maba mwana te bondela moyente papa na lobi kushi c'est likambezani et yiboni té kamamu Lintenga. Non, comprends.
Voilà. Voilà, Congo Art. D'abord, félicitations comme ça là. Merci. Sur le mais yo so banga te pina libuma bongo vraiment ta moko na couper bongo. Bon, moni Mike Lokamba na benga ko min archevêque de Bandal pour coloniser bato bien na Bandal. O coloniser ba on a nyonso na kolata. O korja bato belé ya Mike Lokamba. Mais moni ezaka musala. Moni coordonner ngazawana na pesa ba respect belé. Abaksanga ba implice. Et puis on attend la zonga kana tala président nganga dia ngadios mais respect président ba mote place aux ali. Aïe ça biso artiste na 4 so ba pesio briefing ba pesio ce personnage no il faut mi côté ça na 4 ag. Donc on a mi côté ça na 4 ag vraiment. Donc c'est natika na sous kilote natika là. Donc na boya raté parce que ça musana na posa na gagner du pognon on a peine à la célèbre. Souci na ngane yango wana. Est-ce que lobby mabe? Donc yango wana Mike Lokameza e moto boîte loko. Le bapé moni côté faut bosala ngo boy. Si pour habiter côté bo baksa boy et ça la biso ya moko bien. Osomona Congo lengi to ba Congo lengi toujours solide, toujours likolo. Pour awa na Congo lengi tonga na tonga. Jamais topola jaja donc nga mukete avec grâce mise. Pour toi na grâce mise na biso awa. Voilà to découvrir ba biso nga ki boza na grâce mise awa. La sexy pe na kati ya groupe azali. Auto lapsa batuka kala mingi tane vida singa matembeleti. Auto lapsa bat na bord vida. Poto tout tomber. Mais tu regrettes kaka. Biso to zo ba mbongo te. Donc au lieu vida, au lieu vida. Ah au lieu vida. Donc au lieu donc moni viande d'acheter ou viande d'assez. Mais pas comme ça, viande d'acheter ou viande d'assez. Ah oui, acheter. Ah donc au lieu vide. Comprends non chef. Il y a du capri. Donc au lieu vide. Donc on veut dire vraiment auto lab sabatu. Donc ming vraiment ya rolobé na biche bata poto bobenga ka pe ming pas zo rapé ma code. Moi parler un peu ça, faut taper ba palente. Allez Django le roi de Chicago. Et ça la biso bien ming Mike Lokamba. Voilà, merci. Vous êtes belé vraiment. Tous les éléments wana ya ole vida, ole pena mot se pending ni bozolo ba wana voilà. Tous en bande. Voilà, bonjour. Oui, bonjour papa. Ouais, bana poto ba Hollanda, oza Chicago ko ya mije na catalogue quoi. Car nena lobaka rien à dire quoi. Bana poto bazaya ko se pétant ba hôtel ba bien oyo garçon de Fossettes, yo en personne. Voilà. Moi commentaire par rapport ya ba pièce au botu ko sala. Commentaire aux alani. Bon, commentaire qui bana poto ba moniki au Chicago za polyvalent, batala banini bino botali na peso evida, mobali oya mwasa sersi wana oya kina sida yo garçon de tatou que ouais yo, garçon au bobi qui rôle tout ba pesa. Ouais, garçon de tatou boga wana kina sida quoi. Selon za rôle net ngalo ba nga Chicago rôle so ba pesa nga na ekarnaka. Par rapport à ça là ba oyo na rôle banini net vient nga Alain Django le roi de Chicago ayebi quoi. Papa Edo Kaumbu pour des grands producteurs on a joué ça à Chicago yo bana poto boluka ka Chicago yo bomona kana ba pe na banzonzing banini yo siko aza awana grâce mbisi quoi yo obino boyo kaka ke Chicago le roi de Chicago mon père na ngai parce que so na jouer ah mon père le roi de Chicago yo en personne apparemment ba tozo reprocher que barolo ça là c'est comme si pour ça les langues en ndinga nature non Chicago mobula basi Chicago c'est là que bote la basi abatu conflictuel. Non, ouais ça toujours que ça rôle. Moni ça babi ce rôle
Non, ils ont rôle. Moi, le rôle, ça va passer au rôle. Il faut incarner rôle na yo bien. On comprendre. Ce n'est pas passer un boto là, moi c'est un boto là. Soit bien nous allons dessiner, on a toujours dessiné. Par rapport, il y a rotobola par rapport. Ouais. Ah, ils ont pas ça bataka. Oui. Ah, ils ont pas ça bataka. On dit attaquer numéro 9, ngalo baka 9 nazali, défenseur 4 nazali. On comprend oh baba ki Chicago yeyo. O azana posta Chicago kandezala kaka. Ba numéro na nga izali olingi plus de 143 89 72 27 349. Yango ne ko loba kuti zate rien à dire quoi. Ouais. Babito Djali, voilà. Nous allons transiter avec un élément, cette fois-ci de Vida. Ouais, c'est une façon pour nous, il y a Kopé Sabino, pour comprendre l'artiste autophone à Bango Awa. Et Vida, c'est parti. Ah, Chicago. Ah, c'est brûlé. Ah, elle est Vida. Les vides, papa, les vides. Les vides. Yo mon vida, o même vida. Non non vida, olé vida. Si bisanga papa ngongeza molai. Ya ba misanga côté. Ah maman. Spécial. Quoi? Comme ça. Chérie! Ah, attends! Oh, c'est là. Maman! Papa. Yo, pourquoi on camate le plan moi il yo hein? Papa me tolo ça vous y a papa ça vous donne. Ni mo déjà 3 mois ni mo. Tout wana ya bomela yo moto siko ni mo. Ça pour sambo. Ça pour sambo. Il y a ça la contre-valeur qui a la bouche comme ça, un jambon, ma camion, tout ça. Contre-valeur? Imenie, maman. Merci, Nicolo. Il y a tant de... On est ensemble. Mais oui, hein? Il y a pas de souci. D'ailleurs, on est en salle à 5 mois. Dans salle à 5 mois. Ok, non, c'est ok, merci. Confirmé. Kala. Tu allais. Moi, 3 mois. Ah, mais oui, tu sais, ça là. Ah, mais non. Ah, ma bande n'a pas voulu les gars. Mais tu sais, la salle au nino. Tu la salle à pino nino. Au salle à pino. Pardon. Non, on a fait un an, ouais. On a mon autre. Na mwana na sepeli mama moko. Yatika liwabo. Atika liwe. Azanko. Na bonga mama. Ali bimisa la cantine. Bimisa cantine na linuka na sokola kana kwa mama yango ero. Jela sokola na sima sokola na. Oui, cantine ngo na tonga da mai. Na obi ma. To ke biso nyoso. Lelo ikokele. Lelo ngape na okele. Yo ka sango te. Sango. Sango ni. Quatre mois déjà ngo. Oh, a voyager. O a voyager. Bon a voyager il sanga mo sine te bolinga mo dale ka ya boe vraiment. On la kan sine mo yebo e mtsanza na coin. Ne bi kino sota mwanzete na ngapa.
Bon, moni zala makambo. Ya makambo te, ya makambo ndeni. Ndenge za wana grand frère ndenge za wana kutu presimbi ya vanga za wana Luanda. Aza kunipa naye. Non, bazalaki akutu batozonga dernièrement semaine ka roile kaki parce que balaki bazelaki ti tosali bango bainterrement makambo nyonso esili ala après tosali même na 40 jours tosili ici ble bango bauti kozonga tikali kaka papa Frédéric Kabia ndenge moto azali awa. Enterrement nani ya ye Frédéric soki nani ya mwana? Non, enterrement ya Chicago. Hein? Vers Koufa. Je vois plus. Mais vers Koufa, ça fait 4 mois déjà. Tu connais boye quoi? Attends. Koufa. Akufa nene. Je wataka mwende mama. Akufa abelaki. On a battu ton qui witness à la taille olympique. Olympique ailleurs. Witness à Moussa Bina. Ah, dis quoi? Il faut aller se Chicago. Vous allez voir ma passe. Ok, vous êtes Chicago, ok, vous. Vous allez voir Chicago. Abi Samoze. Abi Samoze mana. Allez, là, ya beli me maladi yango. Ah, maladi yango. Ah, ou mena maladi. Maladi yango. Ya yesa le kaka. Ngako na ebitenga. Ya Chicago na boga, na pembe, na kitoko ninga tamula. Onzo kanda bela kango banda kala. Ah, ngabi non. 10 ans. Ngabi jamais. 10 ans. Oh Nino, maladi yango la tele. Ah, on connaît la passe de mon tema. Nino. Il va lettre vous à 4. Il y a des choses pas suite. Non, non, d'été banana SEO. Les choses c'est il y a bien il y a besoin de il y a 4 maintenant ah salicité akufina sida ya akufina sida ngapi ah ndazati pote boy. Il y a tant de coups bas que l'on subit et l'on se demande souvent comment l'on y survit. Mais il y a dans le ciel un père éternel. Akufa. Non, non, Akufa la sida. Akufa. Shike muda mwana otika maladi kanga izambe. Mama. Banza nenge ya kufi yebosa na sida Krista mibale na quartier Boyoka Seba Shwana Ozana sida Credo Mukawa Ozana sida Kennedy Ozana sida Papa Zena papa nani Papa Kema Papa Kema Lieve Chimbi Ozana sida Balati Matadi Balaki Matadi Papa Sina Apio
le sida. Papa, c'est sida. Ah, papa, bon, biso. Yo, papa, sida. Ah, ça tombe au sida. Là, on va se voir en Ndako. Yo, papa, c'est sida. Ah, chérie. Papa, c'est sida. On a un sida. Chérie Niki. Papa, c'est papa sida. Papa c'est sida, atika biso te tobala. Tobala chérie kola te. Papa kontingai. Papa kontingai, zambe la kai papa. Papa na papa la bidwa. Voilà, binomoko bote ba commentaire na bino, mais malgré bozotala, na pesa na benda toujours litoi. Botala ka te ke tike botala. Là bozotala. Tala pina li bengoza na combien. Moto a sekisi wana bengaye et ça la bien. Ils a ba œuvre d'esprit. Ba œuvre d'esprit. Là bato sekisa yo, là ozo sepela. Benga bango ça la bien ba jeune baza awa. Ba artiste bourré de talent. Et ça va bien pour bisola to yamarabato to belela toujours Karaboué Mike Lokamba 3 fois l'archevêque de la presse congolaise et soit bon gars pour na bina za la président na bango international et puis international aux arabes international donc au Kenara aux archevêque de banane na baxelo moko motango bi œuvre d'esprit et puis faut ba belo mo bat bana poto gérer mongungu nzambe na bango ne so gérer mongungu donc tant ba pesinga briefing na zuma na sali tuna kota allegeant le roi de Chicago na boakai eza imasa fierté pour on a scénario ba pesinga te chali banga na katite menga na bundi na kota moi Rajab na kati tuna kota grâce mbizi na kati donc eza na sali donc œuvre d'esprit donc c'est que na cha mutu wana mais surtout na cha mutu wana ata yo moko so fa na ndako olande oti libanga pozongi selanga ta réponse ata merci et ça nga bien voilà yango nande. Voilà, merci. Je pense que mission Oyo va revenir au Sala. Monsieur le Barapambate. Vision. Voilà. Vision. Vision. Voilà, maman. Tobenga yo madame Evida ou bien tobenga yo nani? Comment c'est? Demoiselle Evida. Demoiselle Evida. Parce que dans la localité, voilà. Comment ça la rôle bon, c'est facile? C'est pas facile parce que Eza il y a habité son dans l'Obanini, et ça moi passé. Il faut yeba. Il faut yeba en gros, de okosala en gros bien pour batuba CP là quoi. C'est ça. On est tension ni le monta sombe vidane normal ali ali susu. Yanzoto atayemo. Toza kana kata mokila ngote papa. Et ça qui ka que tozoluka moya ko vivre. Osomona mutamoni kena zo teka evidana ndenga normal boye ezo somba mate mieux vona kena ngona façon moko boye po tekama et puis ere ko tekama wana mutu moko boye a resepela nanga dona ko mbongo deux fois osomona zumbongo ye vidéo normal ere to kende na epe lisusu na kezo sumbongo ye vidéo o wana donc na osomona ya ofutandaku na osomona ya osombela mba ya relier sa petite sœur c'est ça. Voilà, la bandicot bota la biso, mademoiselle Evidayeyo. Et puis, je suis curieux. Il y a quoi kakeno grâce mise de la sexy abîmée. Ah mais oui. Est-il vrai? Mais oui, à cause d'angata, balobi eloko eza original, pirate pezalaka. Ah, donc loko yo ya bien et singara batu batala yango ba copier yango donc ce que zangi ma trop fo grâce mise za film robot o ya robot ya kufa ba kunda ya asa tellement te comprendre que non na vie faut rozala quoi yo moko faut misala net yé déjà misala na yé déjà bima na yé donc biso pe photo sala to komata lokola yé na mwandenge moko donc c'est ça. Voilà, c'est ça, Tozon Anabino. Attends, ça micro. Ah, maman.
Oh, kombo nanga. Nga Christiane Bada ka kombo na joa kanango naza actrice comédienne ya groupe Chic Choc Loenge et pas ya Ngadiadia Ngadios. Malgré Mikolo Kimi Ngadiadia. Te na Kimi te. Tomoni na ba pièce mususu. Non, pièce wana ezaka nde babenga rabi. Ona uti koloba koyeba musala esa kelengi. Ba robenga yo partout okende ko jouer, ko tata mwelo ko mo po oyebi musala. Mais Ngadiadia ndi wana président nanga donc oloba trop ezate. Merci. Voilà, on m'a commenté. Oui, il y a Mingolo Bezate, et ça a été le Kinga petite sœur, il y a hérité au monde qui a les boumouana. Ah, voilà. Ouais. Ok. Comment bien les boum? T'es bien en fait, abîme des gens à combattre. Donc, c'est un peu ça. Comme on a engaillé Raïssa, on a joué en un groupe, il y a président Saï. Et puis, c'est ça. Bon, dans mes habitudes, je ne parle pas beaucoup. Voilà. Mais dans le bas, quand même, pour ça, il faut que je parle. Quand même. Alors, parlez. Bon, on a profité. Le micro n'est pas permis à tout le monde, comprenez? C'est ça. Voilà, tout le monde. Bonjour. Bonjour, papa. Pourquoi Baksani n'a pas pièce de la bino en ce moment? Vraiment, merci. Kobaksalangi zaki ngana zaki tout d'abord femme oyo nazalaki moi c'est héritier moi c'est qui to moro boye mais kaka mobali moro boye ya vaut rien azawana ya futsarani ka pont donc il y a ça l'illustration et ça la biso bien désordre et pas na bango ye abundaka sankolo donc ça on ebila mate a se sentir bien té mais azana fimo ya kitoko moi c'est Niki vraiment nazo évoluer la groupe Nana Lumière. Et pas maman présente un peu Souza vraiment maman mbote no esiko zali vraiment maman ngai na mondo yo nazala nga mwana esika kandi zalaka Niki yeyo aye na esika ba yenyo so poto ba tonton nyo so poto ba leki nyo so poto vraiment ba biniki azana e mwana esika ba soutien na bino kaka. Et ça l'a bien, encouragement, babina Congo, elengi, kande zalaka. Bo soutenir biso pour babi musala eza oyo, eza groupe na bino. Et ça l'a bien, kande zalaka. Numéro de kozang sate, babi ya wili mcheni. Kodamboka 89 95 450. So bengi ozwa Niki yemo ko en personne vraiment na lingi bino nyonso mingi kande zalaka. Vraiment, sans pis, ça n'a évité sur nos coups d'accessoires. Voilà, maman, de l'équipe rapide. Bon, merci papa. Moi, comme on a Alia, moi, il a joué un rôle, il y a petite sœur, il y a Fio et Vida, Christiane Bada. Ouais. Né capé Niki Otolo, on a peine à monter si quand on monte à art. Na joué à na groupe Chic Choc Loenge, pas président Ranga Diadia, na PC Mbote si Kazali. Donc, nous avons un mingi au lobati. Oh, nous avons déjà un lobby. Boye qui déjà. Na ligne bino mingi. Vous êtes nini? Na bandeko batala rabino. Non, na bandeko batala biso. Non, c'est un soutien. Na groupe na biso, na msa to c'est la bino. Toi na soutien té. To ça quand na be fort na biso moko. Kaka. Po bo sepela. So bo sungi biso ezala bien mingi. To lingi bino makasi. Quand de bino c'est pe kota la biso de biso to linga bino. Si. Donc to lemba bino te bino pe bo lemba biso te. To na pesa ba soutien na bino. Na lingi bino mingi na pesi bino ba mboti. Voilà, merci tous les gars. Na suka na ba dédicace to zongi awa fondateur. Voilà. To conclure nini. Bon, pour la conclusion ya koyebisa ba etu nyonso balandaka biso partout dans le monde. Pour soutenir biso kaka moto ya potoza ya bino tant tozo fanda poto sa musalo yo. Est-ce que ma bémo na kata ote ce que je remarque na ba groupe les lo bato bakoya ba soutenir bino bato kwa ba lejango bazawana bato kwa ba tout puissant moi Merajabo Nairobi Nzambe na bango yewana bato kwa ba kwaribi kwa ka mutema ya Angel Mbumba na kata Australie bakoya ba mizembo na bango ba soutenir bino papa zala concentré ba batie bino mbongo bomona ba 3-5 jours bokabwa na bino mona wata kotala bité
nga fanana na zwa boye o kota lobi te yanga se fait les kaboye ndeko na biso moi si koto mademoiselle Vida akolo bante nga pe fe boye bo panzani mbala moko siko zo mona te ke siko bino Carrefour ni bo sali bo mettre nini en pratique pour que ele ko wana comme la binoté. Merci. Elo na ina loba motuya bola nangwa kolo likambo te to na société te na loba loba normal o banga ni non bangelo côté passe na zala déjà na wazi ko côté singa ma cc na za bena voilà bon ba garde fou na biso ça il faut continuer non to kena ba garde fou na biso ça kaka o nzamba lobi bon moko na vérité soto tambona bon moko na vérité ndeto ozamala mukino suka omoni eloko to sana esika oto na mboka oyo même ata na Bible Yesu tangu abikisi bato bazali na maladi ya maba bazali ki 10 tangu ba moni ke babiki atini bambo kende pa na ba pasteur na bino to bato na bino mboka boyebisa bango na biki na bango nyonso wana mutu akenda kazala kite na Bible total ambala moko nazo ebisa na mark ponga système ya Bible na mark kasi yo za archevêque te moko mutazonga ipo alobaka merci mokonzi na o nyonso sali c'est-à-dire na o tozo sala awa o ya kobanda kolobaka ta na o bosali merci na nga ndenge na seki merci na nga na ndenge na seki esa biso bien ne fils kata moko po baze belo biso to bwa kaka mais muto ya ko encourager biso le roi fioti ngoma na bandombunga na souhaite so ba benginga akeme lo bosali za kitoko bon encourage ata pese lo côté mais encourager bino mam et sali atelengi o comprend Yolani Kiangata na Brésil la princesse tango bengi apankema na landi pourtant to sala eloko ezala pamba te net temps autofandi mare bato msupe boseki mais biso pe toza na posa pe tokota mais loko zozanga biso nde makoki yango na vraiment oyo ezaki liloba pona bokabwa na bino mais pona bato tout balingaka biso pona na ndenge ya ko contacter obetika code na biso mboka soki obandi na 089 à part 0 obeti code mboka 89 91 69 646 code mboka 89 91 69 646 olukinga na imo olukinga na WhatsApp olukinga na Viber na Facebook obetika Achar Kwezi omona nga na face nazana pona ba remerciement na ngai Zizeli Yama la Schengen na kati on a bien ba remerciement nous pour clôturer ba remerciement tout en sa micro rapide ba remerciement maman vous êtes dans le sugo hein moi son sugo ba tonto zonga penda gros plan et ça là moi bien bon sugo ba tonto ba tala biso kuna ba yeba est-ce que mademoiselle vraiment ba tonto pe ba wana ba ko yana ndeni o ndenge video solo na ndenge vida solo oh na ndenge vida solo na ndenge ah no te solo akoteki la bango non ye moko otumba teki munoko na ye papa te jamais ndenge solo siko réalité nandeni moneza toteyaki batu et puis soki natekaki evida wana na ndenge wana eza po mobali ya pembe mobali ya tata c'est sérieux entre nous non quoi yango nazoloba papa yango nazoloba mobali ya tatu apesenga malade donc ngana ndo teka evida ndenga bien nazwi malade wana ye ayokinga koma okinga mawate apesinga yango ngai pila komeka koteka evida wana pona pesa yango pe batu na okela pe mutu mawate dans na sens wana mais na ndenge ya solo wana
batonton ka batonton te na batontine batonton na batontine nalingi bino mingi oyo eza mosala na biso so bozosunga biso esala biso bia makasi toza na soutien te eloko moko te tozopotana kaka biso na biso en tout cas toosenga mpenza lisungi ute epa na bino esala biso vraiment bien makasi banimero ezali ya bachef na biso banimero eza wana so bobengi bango bokozwa biso bokozwa mpe bango nga moko mpe nyim na nga nakopesa no non vas-y n'habite ah bah boya bapesa ba numéro n'habite vraiment ah boya te menine ne melana ngane na katango oh papa Congo art Congo art Congo ouais bon nyim na nga eza plus 243 89 855 64 68 plus 243 89 64 8 vous comprendre. Voilà, excellent. Ok. Bon, on appelle si bah merci nangai et pas il y a Isaac Pecker en France et pas il y a Lisette Shakira. Moi ça tatou. On appelle si et pas il y a Yemoko Grâce Mbizi donc ya koloba 3 ezate na pesi base belé nzambe nanga oh là là ça na Jona okuna Jona ngai na pesi yo mbote belé hein Jona ngai na pesi yo mbote belé sukozali na lingi mingi vraiment je t'aime beaucoup oh là là tu vas boire na binote hein na profiter na pesa numéro nanga na maintenant ça a besoin Raissa. Raissa. Ouais. Ah, mais tu es timide, Raissa. Oui, Raissa, moi, c'est moins. Ouais. Bon. Numéro n'a plus 243 89 74 71 186 89 74 71 186. Donc, on a soutenir Raissa, moi, appelle ça la mon vrai bien. Bon, on a pu s'imboter dans Omar Dongo. Ya côté nazana ndeli na boya kuto saba commentaire bele yo yebi ingénieur Bob Nyanga na Maroc ya yo yango wana na pesi mbote nanga na pasteur nanga bondela et puis na pesi mbote nanga ba tout ba sepela na Raissa na musala nanga na salaka et puis je vous aime beaucoup merci. Voilà, merci. Bon eloko mingi sur l'obésité bateau boyebi oza Chicago chaîne à catalogue acteur comédien ya groupe ya V12 bao bayebi mingi ya kolobezate oyo alingi amona Chicago kombo na nga na Facebook potini na nga demande na koma Chica koyame au lieu de Chicago na koma Chica koyame tango tini nga demande to koyeba ko développer nim na nga na zongeli susu eza plus 243 089 72 27 349 bambote na nga mingi na pesi na héritier bwana kitoko pesi bambote na ngai na pesi mbote na ngai na vie na nga atosha kawabelwa papa Edo Kaumbu mon producteur na pesi bambote passe aux alines ndeko ya vie na ngai o balona bien ka pire mon pote on sait la combo na ye Alain Diong le roi de Chicago ouais on est un grand frère na ye bambote place ezali na pesi héritier bwana kitoko na pesi héritier Okito héritier Okito Junior Lukoki bambote place ozali na bosanité vie na ngai kat na Londres na pesi bambote place azali 17 Mongungu Douglas Mongungu Jerry Mongungu ba ke Nzambe Jerry Mongungu Nzambe mutole na ba forme valise ezoya pa Jerry Mongungu bambote basa mbote muto sa sepelaka nanga na pesi bambote Chicago yo na lingi bino tout bambote voilà Chicago yo alingi bino bobenga na numéro o apesi wana rapidement. Vraiment merci hein Kandine Bino moi c'est Niki bambote langa vraiment eza mingi na batu nyonso yo ba soutenir nga quand même na musika de loin de près hein Ismaël Timba babi yo vraiment la France ya yo ngano yebi na peso mbote na yo papi balele na Suède mbote na ngwana vraiment na lingi bino mingi nga rande na lubai nga numéro na nga na pesa bino plus ya wuli musheni code mboka 89 89 95 450 so benginga okutanga na imo okutanga na WhatsApp okutanga na Viber vraiment Facebook vraiment des bon ndinga mabete désolé nazala raté so benginga orozwanga je vous aime bien mbote na bino nyonso. Voilà donc bon merci non pesa ba mbote na ngai
na vie na nga Bovik Lianza Nzamba Bilele na pesi mbote na nga na vie na nga de bien Angola na pesi mbote na nga na camarade na ngai Stéphine Tei na Afrique du Sud. Et puis pour nous contacter ngai numéro na ngai ezali plus 243 82 444 32 88 nga Alia oh nous sommes sepela ko benga ngai azwa ngai. Merci beaucoup. Voilà, merci. Donc nous vraiment na so avant de songa na Kema dernier mot na dernier mot na ngai eza na ebike na bato nyonso balinga biso na Congo et na lobaka eloko moko no to wana pièce moto nga to sala pièce wana ezali prêtre nyonso za na Paris aza na Australie aza na États-Unis o aza na Suède alinga pe ba jouer na kombo na ye to mwana mwasi alinga pe ba jouer na kombo na ye bana mibala kitoko baza bana basa kitoko bazawa bakolata ka personnage ya kombo na ba ko jouer ndenge oyo zalaka dans pièce on eza kala minte sa maneti archevêque déjà za na moto ko jouer azali ba ko jouer vraiment yo ko jouer pe grâce mbizi yo wana ana suka kuna zali donc sikoyo etikali ba o ba ko benga soko benya en tout cas boluka ba libanga pa ba musicien vrai libanga siko ya personnage ya moto yango yo oyo kotikala histoire kotala boye batanga ekombo na moto ajouer ki kombo na nga ndeti nga na ojouer na nga peut-être na bige na ojouer na nga Mwambu Rajab to na ojouer na nga Legend le roi de Chicago. Donc ekotikala to kotala on a parlé donc on peut contacter biso plus 243 82 74 45 676 plus 243 82 74 45 675 donc on a to beti 89 95 59 158 89 95 59 158 on se rebeni aux bongo héritier Ibula na Facebook nazara na Facebook apamba et betika héritier Ibula otindelinga demande ami to kosolola. Donc ça la moi bien mingi na remercier bongo grâce mbizi la sexy au célèbre site kitoko Congo lengi otolandaka lotis longi lufwa kenda yona bossa na côté 3L magique to zarane ana kin achara peu moi un plus na ye dans na fiston batale mbatable beauté plus l'argent elle fiche tanga ndenge zalaka na vitesse age Jéri Mongungu nzambe na bango nyonso Jéri Mongungu olobete héritier to solola ndenge zalaka Jéri Mongungu famille Mongungu nyonso na pesi bino mbote Bron Kuka sans oublier René Kokila babi calamité na novembre toza na yo atini vangu Bron Kuka on a solola te papa Bron Kuka solola te wana vient na parler wana ma famille singa famille ben me kata na raté toza famille pauvre jamais Glody Diasuka Frank Stemai yo biga yo tanga bato ba ko tirombongo te wana masa na pesa ke mbote ba zona muninga na sala mo bien yango wana ka ndenge sala oyo Glody lali na ye papa c'est bon héritier mokene na pesa mbote pesa zali na pesa mbote pesa za président na ngai ngadia ngadios vie na pesa mbote et aussi mbaraka donc ba on a boit quitter entre bo porter en rigueur te ban Australie bana Suède ya fioti ngoma motema madongoma na bosanité mutanga la musanga ba 22h Junior Menga Ngonza Junior Menga Mongonza na kata state na pesi mbote place ozali kande to solo lati to benga ne sala nga bien mingi donc na remercier Mike Lokamba pe na remercier staff obayambi biso pa mère Suzy la grande S mère Suzy asola bien na bana merci Watanabe héritier Boula héritier Ibula voilà merci question moyelinga rasiko héritier Bala héritier non jaja héritier Bali na noté boso tantimo mona na poto tantino na photo sola na bien ngana na kinyeza na poto possible Dieu bika masolon nezala ngana na kinya na poto bien possible eza ma vie libakwa viso libakwa kutani na yo écoutez na sega ozana moi cité te abi on a tin te na fana na ngaka likukuma voilà merci na Lotis Longi azotala biso en ce moment lufwa kenda voilà tout clôturer awa ouais merci pour na koloba bandeko mingi bomoni awa toujours na bamba été bazaza na moi ba makamsu ba osana ba groupe na bango toza vraiment belé so bomoni bango te bazaza na moi ba belonga kala bazé belé ba kunku na nde bazali et puis nazo remercier
grande sœur na ngai moko na États-Unis, Gisèle Yamala Schengen na kati États-Unis, na bosani te Yolande Kiangata la princesse na Brésil, nazo bosana lisusu te Fioti Ngoma madame couple moko kitoko na kati ya Suède. Pe na bosani te mon président Fiston Sai et siko zali ya ebele mingi malgré ba kenangola batikyo te eza likambo eza nde likambo wa moni pa soutenir nga pour na passeport au sombelinga deuxième tour na décembre to okende. Non, les patrons de tous les artistes et comédiens. Non, tika biloko wana papa. Aza patron. Non, au salaire pas naïe. So za mama passeport yim ta s'occuper na. Aza patron. Aza patron. Oya salelinga eza yanga. Mais oya passeport eza likamnanga. Eza likamnanga. Yango wana na bosante ma verongia ba motema Fiston sai nazolo ba lisusu mingi. Et pas na yo Yvonne Moudingai, moi na Luanda solo ya propre akenda pa yaka mbote na ya ngwana ya bana Luanda nyoso Iget Madena ma petite sœur Landrine Lungungu petite sœur na Luanda ya bino ya ngwana toza toujours bokosepela makasi venanga Lotis venanga Lotis tozolela toujours tozolela grâce mbizi yoka ta olela na biso ezaki toko makasi Jéri Mungungu Nzambe famille mobimba Mungungu topesi bino nyonso mbote kitokos bokosepela toujours. Voilà, ça est fini par ici avec moi Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise. Je dis merci à Adamo Koumou depuis Dubaï, bientôt là. Et ça l'ira bien. Je dis encore merci au président Kadima, staff à Dubaï, ainsi que Trimel Mipia le 29. Vol, encore. Merci Nabandeko Toubatalabiso, merci na Ale Django. Si cette émission vous a plu, dites un grand merci comme ça. À maman Jeanne Miti Nzambe maman na Katsalman, sans oublier na merci kou j'ai dit un clin d'œil spécial à Zola de la Cruz, pourquoi pas na Patrick Meka ombre jaune, autrement dit l'homme aux 50 blousons. Salutations particulières comme ça au PDG Gilles Maswa Azota Labiso, tout le monde na Kalamingte ainsi que na joueur na biso Djogo Moko Tutikala na na Kata France wana Biscotte Mbala pied de Jésus. Merci na Loris la Congolaise. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On a tiré le micro. Bossa Atama Show live Moro et ça la bien. Voilà. Merci. Nalou bien. Héritier. Yo uza mwana ngana buti. Onga na butite papa na ebité na expliquer on ndenge nini na loba nini pour comprendre nga na benyi maman Loris la Congolia na ebise makamoza na ngoposa soko bani condamné ka ngai même fait na nga oyo nani oba obenga Dr Kinkani abi que no héritier na so ya pona mama siko yo baso yo munya ku sente kaka oyo kaka baso ku benga la sersi na sente na nkopo na lingaka ye bongo yesiko musala papa ye ba ki la sersi sa ki mwasi na ngai comment héritier ruda poto na ye atuna te ya mwasa ni mo pour ma famille ka bona non ça mwasi na ngai na la sersi ye aza sersi na sa sersi bongo na biso kitoko oyo tiki ye musala na ni mwasi ya leki na yo Petit, il y a aussi maman non solo kanatika. Ah, il est solo mabe. Petit non la Petit ya sala. Soko sali kan ngapi na sala yo. Ah, so yo sali ngapi na sala. Soko sala siko. Ngapi na sala. Na sala. Na lubia. Pardon, le robi boma. Papa le robi Oza usimba pe. Oza usimba. Mais moi sina ngani mno simba, ngani mno. Yo, odingi sala AVC. Odingi na sala AVC. Papa osa AVC par rapport. Na tunité. Tela. Zela. Yo, tomono. Omoni oyo sali. Omoni oyo sali. Merci. Oh, c'était nini? Oh, c'était nini? Congo
elengi kofiba bonbon. Grace Mbisi la sexy. Bato balobaki mingi pona Grace. Studio NC. Bato bafingaki mingi pona Grace la sexy. Sans kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Eriches Krame ya komone la sexy. Viens à ma César Magic Clé. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi, nos cimes sponsors à Makassie. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko Serge Kabamu. Adake Thierry Yari. Eide Kongolengi. Balisa mwana mokati mbile. Kongole mamosaka. Balisa mwana mokati mbile. Jolie Pele Pastoral. Bakata mbile. Kongole mamosaka. Mayebo. Lazo. Boye playe baba mabasa. Fonchi Dolo. Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura. Kazadi. Kongoma. Elengima. Dania Smith. Elengima. Teresa Bilenga. Elengima. Grâce à Missy la sexy. Elengima. Congo.